Bandeko, communauté congolaise et Koufi. Naeli susu kaka na kolobela likambo etali comportement yaba congolais, surtout oya poto, oyo tokanisa yike bayeli mayele, bayeli koluka, nzoka bayela ki ba via batu. Bandeko na ngai, boya elongo na ngai, na ozana besoin ata ya 20 personnes, 20 à 30 personnes, tu dois commenter 50 personnes. On est d'accord nanga, komelangai na WhatsApp nanga, komelangai na WhatsApp nanga que oui, vous êtes d'accord nanga na makamna koloba lelo, na makamna koloba sikoyo, comme ça tu repères sa date, oyo to kende Paris, kokuta na Paris, to luka, kokuta na bandeko, ya basi oyo, baye ko bebisa, la diaspora, la communauté congolaise. Bandeko nanga yi mabe komi na niveau moko komi ti ko s'attaquer na bana. Bandeko nanga yi na mona communauté ya boyete bandanga na ya poto bandanga na botama. Nanu na mona communauté ya bazoba na niveau oyo nanu na mona te. Communauté ya ba illettré na ba illettré ya ba insolent ya ba insolent ya ba bêtise na ba bêtise ya ba non éduqué, ba mal poli, ba mal ya solo, nan na yokate, nan na monate. Bandeko na ngai, trop, c'est trop, na communauté oyo, ba rando oyo komi ya kofingaka na bana, ko lakaka na bana, ko luka mabe ya bana, bandeko na ngai, en tout cas, je n'en peux plus. Na outi ko sa l'émission il y a pas longtemps, ba mama oyo ya bwani ya mayele ba telemelaki ba ndeko na biso ya basi mais ba tindeli lisusu ba video ba binanga soda ya poto kolembate loba kaka un jour ba koyoka yo yango ba ndeko na ye na loba lisusu vraiment ba comportement oyo na ba réseaux sociaux ça ne va plus mabe koti makasi etikali kaka tobanda kotiana bambeli na nzela. Comment communauté bato bakozamite ya mabe na niveau oyo? Bandeko na ngai na lingi liboso na loba nanu ba oyo nyusu bolinga soda ya mikili. Merci na ko s'abonner na bino. Bopesanga ka 2000 abonnés. Boya na chaîne awa na zoyela likambu n'éducation. Ya ko changer ba mentalité ya batu, ba comportement ya batu, manière de parler, manière de faire. Bandeko communauté za na ben poli loko la Congo, la communauté congolaise ezate. Au monde bena mutu bena osenga yo bena donc asenga mutakala ya mutu mususu na ba réseaux sociaux mais avec beaucoup d'impolitesse. Cela poto wana mutakala ya Manuela, oh, tindilanga ko? Oh, cela poto, mutakala jaili wana za naongaka, mais tindila ndeko na oti. Oh, tindilanga ko? Donc, en fait, biso na communauté oyo, éducation ezate. Toyebi koloba merci te, toyebi koloba s'il vous plaît te, toyebi koloba s'il te plaît te, toyebi koloba, en fait, éducation civique, et elle est sous-soutien na mitou ya batu. Tellement tu as plongé la bouzoba. C'est-à-dire, au fond, les réseaux sociaux congolais, bah, tu as soit nagaka, bah, tu as finga nagaka, mitaka, bah, tu as finga, bah, maman, bah, ninga, li ya oyo, fwengi ya oyo, porokondo ya oyo, tondolo ya oyo, nzoku ya oyo. Donc, c'est-à-dire, mais, bandeko nangai, bah, maman, mingi kaka, bah, maman, bo BBC, communauté, bo BBC, la République démocratique du Congo. Bozali ko bebisa image ya ba congolais, le vrai congolais, le vrai zaïrois. Bozali ko bebisa image bandeko na ngai soki to telemite na banzi virus oyo to mona na ba métro ba mbeli e kota ba kisi lié comme salama ba mbasu ko bina poto moté mabe et se multiplier fois 100 même fois 1000
Ba Congolais eza nini ba Congolais vraiment na zoeba te to yaki poto otozaki dans les années 80 poto moko ya bata mayele poto moko ya calme ya bato bakinda luka misala bato ba aider bandeko na mama mikanda bani biso kaka banda to na poto oyo ya bangulu poto oyo ba katakata maya bimaki awa kotaki awa bimaki awa makambo ce baby bandeko na ngai pendant que bino bo lobela ba bêtise ma finga kolanda ba via batu ko finga bana ya baninga botala baninga bamindele ba obundela nini botala baninga boyoka baninga ba obundela nini baninga ba obundela oyo ba obundela c'est-à-dire ba obundela honneur na bango ba obundela makama mikanda ba obundela fierté na bango bebino boyoka baninga o ba obundela bolanda oyo baninga bazobundela baninga baobundela makambo eza noble baobundela makambo eza sérieux baobundela makambo eza logique baobundela vie na bango vie ya bana na bango baza obundela bapapa na bango oyo babundaka pona France. Mais vous qui croyez en rien et qui faites le mal, qui servez Satan, Lucifer, le diable, vous croyez que vous allez gagner, vous croyez qu'on va se taire? On se taira pas. C'est maintenant que vous déclenchez la guerre, c'est maintenant qu'on est en guerre avec vous. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis la fille des anciens combattants. Mon grand-père, il s'est battu. J'ai ça dans les chaînes. J'ai l'esprit guerrier. Et toi, monsieur Emmanuel Macron, toi et tes copains là, qui faites le vice et le tournevis pour nous foutre dehors. On part pas. On a travaillé et on a saigné nos ancêtres pour... Sinon l'Allemagne elle serait là. Et on n'est pas raciste. Les gens qui sont de communauté juive, ce sont nos frères. Chrétiens, ce sont nos frères. Musulmans, ce sont nos frères. Ceux qui croient en rien, on leur dit ça entre eux et Dieu. Ils sont libres, ils sont dans un pays de laïcité. C'est la liberté. On n'est pas contre la liberté. Et arrêtez de dire que les musulmans, sur les réseaux sociaux et partout ailleurs, ils influencent, ils forcent les gens à devenir musulmans. Un musulman ne force pas quelqu'un à devenir musulman. Un musulman peut, et vous l'avez vu la preuve avec Abou Bakar, un musulman peut venir avec son cœur pour faire apprendre naïvement la prière et l'islam. Naïvement. Vous avez vu dans l'image, dans les vidéos, est-ce que Abou Bakar a forcé ce jeune homme à se prosterner? Non. Il l'a pas forcé. Le monsieur, il est venu avec les trahisons. Et il est rentré dans la mosquée, un lieu de paix, et il a dit à Abou Bakar, je veux apprendre la prière. Et Abou Bakar, il était naïf, il était démuni d'armes, ni rien. Alors il a fait confiance, il s'est prosterné, et en coup de traître, le couteau est venu. Parce que vous êtes des traîtres. Vous avez massacré la Palestine, vous avez massacré l'Afrique, vous avez massacré plein de choses. Et aujourd'hui que l'Afrique, elle essaie de se relever, vous voulez nous faire peur, nous traumatiser. Ça marche pas le traumatisme. Nous, on est solides, on est des enfants de guerriers. Rien que la vérité. Rien que la vérité. On va continuer le combat, c'est ça. Merci. Rien que la boyoki baninga bazoya kolobela ba ancêtre na bango ba papa na bango ba koko na bango ba bundela ka mboko yo baninga baza ko bunda pona honneur ya ba parents na bango les anciens combattants baninga ba telemi pona ko bundela identité pona ko bundela fierté personnalité. Et en même temps, Bazar Lobela paix Afrique. Mais, Botala, biso ba Congolais, oyo biso, tozuel na ba réseaux sociaux, ils ont makambi ya soni. Bandeko. Botala oyo, baninga bazo sala, baninga bazo bundela oya bango mboka. Baninga bazo bundela identité ya ba parents na bango. Souci wana
souci ya ba africain. Mais ba mindele mba obundela biso. Biso moko, surtout biso ba congolais. Totika likaka na mitakala. Na babuzoba. Na banganda. Korindo kolia ntaba. Oya pili pili na kuanga. Et puis kombela masanga, kobina, ba concert. Mibali misuku bazonga ate weekend. Le bana bimaki vendredi akene musala sa sisi musala alegi mamo chez Mutalombi abandi ko lia ngulu ntaba oya pili pili na kuanga masanga na masanga alali pe kuna ti dimanche. Bande ko ngai. Botala pendant que bania ba bundela makambo ya solo. Botala biso bande ko na basi ngesa linga pasi. Ça n'a pas si na vidéo oyo ce qui comme on a nani ce qui Claudine Mantsaka ce qui Mantiaka ce qui Manzaka ce qui nani bozana no chana lunette ya bien on a quoi comme on a bien parce que bande ko nga c'est du n'importe quoi vidéo na mona ki ngo wapi Soki Claudine Mantiaka, soki Mantiaka, soki Claudine Mantiaka, soki komboni wana mona ki wana bozela bandeko na ngai avant tia ndeko mwasi aye azoloba oyo les femmes congolaises yazo ya koloba makamu oyo ezanga na ngotina bandeko. Mais c'est du n'importe quoi. Botana nous eloko, botana nous congolais, botana eloko, botana. Boyo kaka. Ah déjà. Tous en a chanson la biso. Martin Bakole, il confie les questions. Il est sida na douleur. Voilà. Bon, bah. Boyo ka titre nzembo. Donc c'est-à-dire peuple moko batama bomba batama boba. Donc titre nzembo Martin Bakole liko feleki sida na valeur. Boyoka. À 20 avril déjà tous en a chanson la biso Martin Bakole liko feleki sida na douleur. Voilà. Bon bah à 20 avril déjà tous ne sais pas tes peuple yo. Titre nzembo Martin Bakole liko feleki sida na douleur. Mais on est quoi vraiment ce peuple? Je ne comprends pas. Nazoni nganaïba. Donc alors place Oyo nekonabino. Constant Moutamba entre la vie et la mort. Nous demandons à Fachi Beton, le président de la République démocratique du Congo, d'aider son petit frère, son enfant, Constant Moutamba, car sa situation s'aggrave de jour au jour. C'est pitié. Tu le dis, Constant Moutamba a zobé la makasi, situation n'a s'aggraver de jour au jour. De 5 Fachi a soumaye, a Malakacho, bâti na Suisse pour avoir traitement moyen bien pour. Aza ministre ou asala kimboka Congo pe asala musana kitoko et pe si pas semi comment na ya pour institution boye en tout cas Tolili Fachi yebela sumama na yo. Merci. Bandeko kuna ba congolais bazate pour aider votre ex-ministre ya justice pour na kolobela makambo yo tala santé ya ndeko na bino ndenge komi. Nzote komi mikua nzote sili aoke na liwa. Na lobaki yango na bémission na salaki il y a de cela peut-être l'année dernière na yebi souté. Mais na lobaki Constant Moutamba aoke na liwa. Aozelaka liwa. Bomoni nzoto ndenge komi. Nzoto no sili na poison. Cyanure. Et bomi et si nzoto donc oke na liwa. Kuna ba congolais ba te. Bota place ba congolais bazali ya. Bota la place ba congolais bazali. Bota la place ba congolais bazali bandeko na ngai. Bota la place ba congolais bazali.
Boutala. Bolanda bien. Bolanda bien esika ba Congolais bazali. Ba Congolais place on bazali place oyo ya Buzoba. Bozela boyoka place din ba Congolais bazali. Oyo ba eko tonda presque 1 million de vues. Presque 1 million de vues. Bolimbi sangai connexion za bien te. Mais na lingi boyoka. Na lingi boyoka place din ba Congolais bazali. On va soutenir Constant Mutamba. Va soutenir makambo eza na bamboka bavandi pour la mikanda. Ba le makambo eza important. Non. Ba Congolais kuna bazate. Ba bazana kata Buzoba. Buzela boyoka. Boyoka bino moko boyoka. Bolanda Buzoba ya ba Congolais. En tout cas, bolimbisa, ezaka likam na connexion. Mais en tout cas, bomona boyoka o boyoka, bokomona o bokomona, c'est du jamais vu. Na ba communauté no mukili, communauté ba kizengi ya ba zoba ya ba idiot, les abrutis, c'est la communauté congolaise. Ndimelanga, ndima, oui. Loba oui. Ndima. Communauté ba kizengi ya ba zoba o ba tondi a surtout ba mama. Ba mama nga na lobaki bino na otika bino te. Na otika bino te ba mama. To rolandaka bino tina ba place bo vandaka na bandako na bino. Surtout na été awa na ba terrain tokoya. Tokoya. Buzoba eleki na degré moko. Donc c'est pas possible. Et puis Fomona, ba bêtise ba doit la nonga mingi ba maman. Bozui ba tout vraiment en otage, bozui des familles en famille en otage. Ti ba 3h à 4h du matin pour le blaga ba vie ba tout. Mais oui mboka na bino moko guerre na l'est, bo ki pété. Vous avez été sur ma solo ya to sembela pona Israël. Maman solo ba sembela pona Israël. Mais où le peuple est à niveau nini, peuple est à niveau nini. Ngana na mona ba bouti na kata communauté boyete. Et puis nous avons le baboye au monde, peu qui zing mon père ya télé lobi, yo le ba congolais yo tala yo kebana yo mbendre mo boye. Kebere ba yuma. Vous y aussi ba matalana bino, mais au fond vous êtes des yuma. Baninga ba luka vi, baninga ba bundela mikanda, baninga ba bundela raison noble sociale, baninga ba bundela makambo iza na nzela mikanda pasi, misala pasi, ba vi bana na biso awa mutu likolo mutu pasi, bino bozo bundela ka ba vi oyo ya kofinga ba to matalana. On va pas vous lâcher. Là je suis en colère. On va pas vous lâcher. Je vous le dis. Ma maman congolaise qui zengi, ba bololé, on va pas vous lâcher. Beaucoup de gens ma Karine, beaucoup de gens ma Magali, beaucoup de gens ma Maniké, beaucoup de gens ma Jaël, beaucoup de gens ba Buzoba nabino, on va pas vous lâcher. Des abrutis femmes, des femmes sans valeur, insensées, des idiotes. Na olobela ba mama oyo ya bakizengi ya bazoba. Ba mama boania, bravo. Bino ba oyo bozana mayele oyo bosi bo comprendre. En tout cas, bravo nzambe pambola bino. To olobela nde bakizengi ba bolole oyo ba passer dans la bango nyonso na ba TikTok kolandaka ba bozoba ya izanga tina. Plus ba bezali bozo kutondaka boyo bo kutondaka mais c'est normal. Bozo ko encourager bango ba kendaka na bozoba, ba lobaka bozoba. Vous croyez que Karine Mokonzi soki na kwene bo tikiye? Est-ce qu'elle viendra par là qui? A-t-il vidéo naye pour supprimer? A-t-il live naye pour bloquer? Elle viendra parler de quoi?
Elle viendra parler de quoi? Il faut makambo ici là, hémorragie oyo. Makilezo tanga, il faut kanga hémorragie oyo. Bolimbi sangai vraiment, nazo comprendre que, en tout cas, réseau oyo. Réseau, ba vidéo nanga nusu na kana kinacha. Ba ndoki ya ba mama congolaise ba kanyango, ba lingite leka. Mais koleka kapo nzamba zana kana biso. Nzamba zana kana biso, nzamba kolinga mabe ya boyete na kati ya communauté mobimba esambela tous les jours, tous les dimanches, vous en avez l'église. L'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous en avez l'église. Mais ma bêtise na ma bêtise kaka. Ba vidéo goya bo c'est pas possible. Oyo, peuple, nini. Peuple, à niveau nini, peuple, oyo, nini. Bon, en attendant, ma vidéo nangai est se charger, et se télécharger. Réessaye. Tout cas, naïveté. Bon, bref, c'est pas grave. En attendant, Bolanda, voice oyo. Merci beaucoup. Papa John Diamonika Soda Kuto. Vraiment, Ngaï, sans vraiment vous flatter, tant Nazolanda d'émission Zosala, quelle que soit la manière aux Zolobela, parce que bateau zako s'adresser na bango, manière wano Zolobela ndepenza. Parce que même Ibatuana, Bayakana, Elobelimoko, Oyo, Bazo Kansa Yangonde, Eza Kozala Yanke. Nzoba Kozala Yanke, Eza renouvellement et intelligence. Donc, au comprendre ce qui est mal ou embrasser ce qui est bien, c'est ça Yanke. Yanke Zato yé, manque d'éducation, bagage, ezate, mutu polele, raisonnement terre à terre, allez, ozo loba loba biloba, c'est pas qui yanki. Nga benana landaka yo, nazota la, j'ai compris l'esprit, oyo, eza kwa anime yo. Malgré que, nengozo kene nango, nga nazo bango, ezali penza moral. Ozoka, ozo kenango penza morale. Tozoaka na classe, la morale. La morale est une science qui étudie le bien pour éviter le mal. Dans on a bon, ba passer au baso comprendre tes amawa. Parce que, yogu tozui, rolo bango fallait ba jouer. Parce que ba mama o baso teka bazemi, baza na kati ya l'église na bango. Baza na l'église na bango. Ba mama oyo bakoma kogumba maputa mipende libanda na bana baboti bana na bango ndenge moko bakoma kopusa ba mama baboti bana en désordre bana bazobota en désordre mais vraiment c'est quelle éducation oyo ba mama na bazwa ba mama bakoma kogumba maputa bazotika nzoto libanda babota mana banzete te. Je ne pense pas ba maman ba bota bango ba laksaka bango lolengo bango bazali. Donc tangu yozo beta kelelo olobela makambo ba papier ozo réveiller banani bana na yo okoko vanda pozo atana bana yo kipenda na yo mozo nalingi na rappeler bino ba congolais nyuso tangu ndeko alobi ke tangu ngana za ko beta makambo teli ba papier atuni kezo na obeta longo soki bana ngai soki ni na rappeler bino ke bana ngai un passeport rouge. Mes enfants sont tous
des Français. Et jamais de la vie, n'alobi bien, jamais de la vie, na rochara bango double nationalité, na ki congolais. Jamais de la vie. Voire même, si ça continue, na niveau Oyo, mes enfants n'iront jamais faire un tour au Congo. Je ne voudrais, na rolingate ba na ngaba kenobeta tour na mboka bata maboma. Si ça continue, na système au kaka Oyo, na virus o nenge, phénomène Oyo, si ça continue à ce niveau, na olingangote, et je ne voudrais pas que ba na ngai ba memelangai congolais na ndaku, ça va péter. Avec cette mentalité-là, ça va péter. Ba papa oya ba kizengi, ba tika ba mandefu lokola ba zabulu, ba tika mandefu lokola ba ntaba na olinga yangote. Ba mama oyo bazanga tina, ba mama oyo ba insensé. Boyoki. Mikanda na obundela, tongo midi pourquoi? Nazana sœur moko awa na 78 ans la semaine dernière. Papa soda poto na epona kumisa yo, nzamba pambola yo. Makambu nyonso lobaki ba conseil so pesa na landi mukande bimi. Mukande e bimi. Bino batama bongo botikali na ba mitakala ngai. Mes enfants ont tous passeport rouge. Bango nyonso baba François Mitterrand. Au cas où il y a bagité, comprendre bien terme, hein. Bango nyonso baba François Mitterrand. François Mitterrand avec un passeport rouge à Rokende na 190 pays sans visa. Bino bo bunda ba bunda bino pona ba passeport awa bo vay na bino ba bengi si bino bo yabo to pesa date tokende na devant l'ambassade bo vay na bino bo ki pe na bino te bino so bo cote hotel ba vue 25 vues 30 vues mais aucune place mitakala place ba finga Karine place ba hotel la Karine place ba manike ba loba place ba Jael ba zoloba place ba soki lili Wayne soki lili mutakala mutali boma za loba kuna bo tondi ndeko autour ba ziana zong sengo boyoka ngo bien boyoka yango bien bandeko na ngai je ne pense pas ma maman ba bota oral tozwaka na boyoka bien comme na passeport. Mais vraiment, c'est quelle éducation oh ba maman na bazwa boyoka ba maman ba goma ogu mama puta bazoti kanzo to libanda ba boyoka na banzete boyoka na mikanda. Je ne pense pas ba maman ba bota bango ba laksaka bango lolengo bango bazali. Donc tangu yozo beta kelelo olobela makamwa ba papier ozo réveiller banani banana yo okoko vanda pozwa tana bana yo kipenda na yo mozo beta kelelo pour réveiller ba conscience ya ba ebalali même biso na liloba na nzambe quelque part ya waza ko sabiso réveille-toi toi qui dors dans les morts et Christ t'éclairera. Yozo réveiller ba conscience d'abord ya peuple oyo et ce n'est là qui bazala censé ya ko comprendre la raison pour laquelle bango ba yene Europe pour te baza ba riche to ba yaki soki ba yaki koluka vie. Alors il faut ba ba raison bazaleli wana et que lorsqu'on se retrouve communauté ya mboka moko bouti il faut ozana bolingo ko s'entraider siko tangu bino yo mwasi omoni ke bokangami na ndeko mobile ale yo komi ko utiliser ye pour gagner mbongo tonde kwa mobile a utiliser moi ça gagner mbongo et c'est esprit démoniaque diabolique ce qu'on église il fallait réveiller. Alors biso église tozo sala mosala ya rote évangile sans complaisance évangile oyo ya tangu oyo Apocalypse 14 verset 6 ezali komema batu na repentance ko ba na vie mabe po mayenza maloba ki na mokili yezo alobaki yango zoko kisama bolinga bato ko kita batu bakozwa malamu bakomisa yango mabe komi malamu ba kolinga makambo zo sepelisa bango mitema ya batu ekokoma mabe yango tozobika mais banani fallait ba réveiller ce que conscience ya peuple ezali basali na nzambe na nzela évangile parce que nzambe bengi basali na ye bazo jouer rôle ya ba oyo tozobenga ba révolutionnaire mais tozo sala yango lokwa mettre na biso Jésus salaki to ba révolutionnaire spirituel
bino pe nanzela ya likabo nzambe peso yebi koloba yebi koma ko éduquer parce que vous éduquez la masse nanzela ya morale réveil ya conscience bozape ba oyo bazakoya pona komema révolution intellectuelle batubala mukabaye ba ce qui est essentiel d'abord ça et église il fallait biso toujours poser évangile parce que lorsque bino bolobeli peuple ayoki bao bamoni atende kwa zubela biso totika makambo tobima na makambo mais eza na ba acte nyonso mabe bato bapozaka eza n'esprit derrière etindika bango puissance no rezo contrôler bango siko na makasi na bango bakosala te donc ba prendre conscience biso tobelela bango na église baya epa na biso te mais pas yeso achanjaka mitema pa pesaka nguya ya kotelemela nguya oyo mabe ezo anime pe ezo dominer bango parce que boyoki basali na nzambe ba pasteur ndeko na bino muninga na bino prophète o azoloba bozoyoka bozana musala ya kusala bato nyonso baosala ba bêtise na ba réseaux sociaux oyo nyonso tu bazaka na l'église na bino. Il faut bino bo kanga hémorragie oyo, les pasteurs, les prophètes, les Moïse, les Batamaboma, les révérends, ceux qui ba kombe belé ba révérends, ceux qui ni bozan ba kombe belé au bolingaka, ba évangéliste, ba vanja, ba kombe bozan belé, il faut bo téléma. Bo téléma la phénomène oyo, ya ma bé continue la communauté, vous avez un travail parce que tous les dimanches, bo kanga ba na l'église na bino. Surtout ba mama. Donc ba pasteur bo na devoir, bo na musala ya koloba. Bon compter ka atena ba ma bonza, ba action de grâce, bo ko sa ba action de grâce ba ma bonza. Non, vous avez aussi à parler, à dire que voilà, bandeko, en tout cas, les lots le blalikambu ya phénomène ya mabe koti na communauté oyo. Ba mama, bo telema bino sotale, bo telema. Ba mama de ko le bino lelo. Soki bozo continuer na ba buso ba oyo boya rason na l'église na bisoté. Bourumon na l'église n'est comme vide. Parce que on ne se bat ma boma au boya na l'église na bino. O bomo na batonda ka wana boye baza batema boma. Mukologa bozo décision que ba maman soki ka bo continuer ba bizali oyo na l'église na boya rasosuté. Bomona ba koya sosuté. Mais le ko na bino bozo tika bango pour bazo na ba action de grâce, bazo na ba mbongo, bazo ko enrichir bino, ya bozo tika ba buzo ba oyo zoko ezali musa na bino. Eza musa na bino. Ya ba misala na biso te. Biso tozola ko toyaka na liloba. Bino bozana évangile. Tolanda. Banza mezoba oya zakati na biso Yesu Kristo aleko za na mokili na nguya. C'est voilà pourquoi nous avons encouragé yo. Oza révolutionnaire. Ozo révolté, ozo la musabatu et rôle yozo jouer rôle ya oya zo la musaba conscience pe intellect ya bato. Na sens moral. Je vous encourage, quelle que soit la manière, oyo, oza kolobela, penzela, oyo zo potela, pour oeba na ko réveiller ma conscience d'abord. Ya on a la bi frappe encore et frappe. Mosala nzamba a comprendre ote loba kaza na kata ba je mabe, oyo amonike, tango yozo ba o dénoncer maram na bango, ba oningo kata. Ya on a ebiso que un révolutionnaire bandimake boete, mais continuer, nzamba batela yo, Nanzelo yozo sal, quand nous avons frappé, on a frappé. Amen. Et puis, sopen évangile, tous un évangile, il y a complaisance. Todo te ya évangile selon temps, et nangomoto komi, pour batuba comprendre, ba yeba na kozongi lankolo batika mabe, balanda malam. En tout cas, je vous encourage, nzamba batela yo, aboma yo, maloba ya batu, to makanisi ya batu, eko kusama na ngote, yiko na yo. Ba pensée na bango, na ba plan na bango, to na déclaré yango sans effet au nom de Jésus. Amen. Kolo alobi, tout arme forgée contre nous ni le sans effet. Amen. Yes. Donc, ngana tcheyo pena, moka koswa. Ke liboso, réveiller ma conscience parce que l'église bazo yate. Nzela mususu ya kozwa bango ezarara nzela pe yozo kenango wana Paul alobi po ate ya bapagano abanaye komisa la pe lokwa mupakano akota na kati na bango po aganye bango baya na Yesu omoni yo sikoyo po te ya bafo yanke
yo nanu vrai yanke ozoka ete ba faux yanke okotika na mondongo na bango me yo za na but okoma zoba te me olongola bato nde na buzoba omema bango na makambo oyo esengeli bango bayeba pe basimba. Donc moi je vous encourage yango moni ebele ya basi na poto ane ebele bakatisa bamayi baleka banzela moko boye talaka mwasi aza na esprit ya signature yebisanga okoma nini na monaka vie na nga moko na Johannesburg azoyebisanga ya bi azali moninga ya papa we azo babi papa we mavandaka azoyebisa bango alobi abibino boye na moko bolinga basi ya mboka na bino me bango baya koluka vie yo po oluka vie baoluka likonda yo ozoluka likonda me kosimba te azali na raison il avait raison je wana azali na raison ya koloba bongo. Pourquoi? Parce que yango bakomi koteka bana baoteka bazeli. Donc vraiment eza mawa mingi mais soki siko bobeti kelelo te bango na baeglise kuna bagala ba distraction ba mateya moko ezanga ntina basali ya mabumu bana nyoka ba fontaine sans bana ba mbwa kaka ndenge liloba nzambe ebenga bango na tokobenga bango kaka bongo ba fontaine sans ba chèque ba vautour ba mercenaire bana nyoka bazo travailler évangile pour na mabumu na bango bakono bate bakoyinokaka donc moi je t'encourage que na ngoka bongo et puis ce ben évangile atoko beta kaka ndenga Apocalypse 14 verset 6 ezoloba tosuke na ngoka bongo ba oya nkolo bakobima bako se révolter yango wana vraiment je t'encourage Nzambe ya Bumbayo. Merci beaucoup. Bande koboyoki bamate ya moko ya complaisance, bamate ya moko ya intérêt, c'est-à-dire que bazako oyo eza important, mabezo le kana communauté ba olobela te. Ba pasteur ba olobela ngote. Parce que ba yebi ke place wana so ba touchango bandimi ba ya souté. De ba otika mabe na mabe ba hôtel ba intérêt na bango ya église na bango. Mais boy ba ke ba pasteur oyo bo ndima ba biloko wana bo oboza bata maboma na bata maboma bato na wate église na bino. Bata maboma na bata maboma toko frapper. Soda poto na ko frapper. Là je suis parti pour décider. Ah là c'est l'avion, c'est la vitesse de TGV na ko frapper. Ba hémorragie oyo. Ba mama ya boania botala mulai ya vidéo na ngate botala teke oyo leki mulai botala bolanda tina suka il faut to telema na hotel kotala na hotel kolanda rando moko bato batondi kuna na kati minga basi rando esali 385K 385K. Barando musuto mona awa donc e bandaki na 17h tina 4h du matin. Au monde a donc 6000 personnes ba Hollanda. On dit ba que na misala te. So hôtel na 6000 wana. Au monde a donc 5900 basi na basi. Basi na basi. 10 000 wana soki 10 000 soki 10 wana etikali mibali na mibali. Basi na basi. C'est-à-dire, ba mama ba di bango en otage na kata ba réseaux sociaux na ba ndeko bango ya basi. Azui la ba vie ya batu, ba vie ya Karine Mokonzi, mwana. Arrêtez, Mia Kole. Ce n'est pas Mia Kole, Mia Anderson. Oh, Mia Boye. Oh, Henrietta, ma poita, ma ndiata. Donc, c'est-à-dire, mais nazo comprendre te. Namboko yo, basakana likambo ya bana te. Mwana basakana nete na poto. Na lukana no video, oyo, bandeko nangai, nazana posa ya video, oyo fungwama. Boyoka. Bandeko,
vidéo oyo ezofungwa mate vraiment ça ah là 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 qu'est-ce qui se passe ba mama ndoki ba sorcière ba chor yango yo kiba no kare embesina yoko kansa ken kumu na lo yengene ngona yoko kana masaken yo na kare yo mo na yoko kana masaken embesile zoba bordel yoko kansa ken manga na panel embesina onyama wena na fingo bêtise imbécile moyibi o soma mwana mbongo to joyeux imbécile yo kansi to kato lubelu kansi to kumiso imbécile yo tindi déjà ba o tindi ba te belé ya ba chaîne na copyright ke bana yo imbécile nyama suba ya mwasi yo kansa ken bana loenge imbécile nyama ta ko le tengama telunga be yo kansa ken bana loenge yo ko finga ken di boma e bela ba boma oyo yo za na famille na wala ma poso mama na li boma ko kansa imbécile o bien o finga mama na imbécile nyama yo ko kansa ken bana loenge yo ko kana na mwasi ken imbécile kai ke bana yo kaka boye ça dit bato maboma bato na kata communauté oyo il fallait nzambe pourquoi tirer ba na Congo te nzambe pourquoi tirer ba na Congo te mais Seigneur pourquoi tirer ba na Congo te ba mani ki ba vana na Congo ba soki ba Jaël Luko ki soki ki mbweni soki Chantal Bolila soki Chantal Liboma c'est-à-dire Chantal Bolo, aïe, bouillard le bisanga bêtise, Chantal Bololo, ce qui bola, ce qui bola, avec qui bola, ce qui nini. Donc, bande quoi, il fallait pas faire on a Congo. Et nous, on n'est même pas on a poto, n'a ticket bon, zéla, ou bien a poto. Il fallait pas faire on a ce qui n'a pas ce qui va Lil Wayne, ce qui Lil Wayne, ce qui Lil Mtakala, ce qui Lil Longo, la mbisi quoi, na maï, ba chindobo, et kangite. Donc, bilongi, monsieur, tout le monde a donc, on dit, on t'a tiré le Mtakala, les réseaux sociaux, on dit, nous autres, ayo kane sonité, sonia sous-souté. Nalandaki mwana mwasi moko boye ndako mba Versace ko bana mire tapisserie moquette Versace mire Versace ba minda Versace ba kiti na ndako Versace mesa Versace alati bilamba Versace donc ndako ba komi Versace utali pe tondolo beso moni we tondolo kuna na sepe Versace tondolo basi ba fiba tondolo comment pena donc et comment koloba yango moko botika donc communauté batema boma tono ngwana na oyo to eli susu na oyo vous envoyez de l'argent au Sénégal. Communauté batema boma communauté ya bato maboma Omwenda okoma fia ndaku omwenda okoma fia ndaku na ko betonde na beta ana na subelo tina munoko nena beta tuna bakali nena sala nena ubetela yo mukono swayo na ebite mukana ba refulenga po degré na ubeta yo malamba refule bino nyonso na olongola senti na ubeta soyo minu na katikati ya matama tamba notala miroir olwa mwasi moka mukolo pena betanga papa nanga onakuta na kozwayo libolo mukuwa na kozwayo tata na koto talanzoto na SS talanzoto vilaine fille asala la filtre talanzoto vilaine femme une femme très sale une femme sale libolo mukuwa na makolo mwasi ya munibu na kozwa libolo mukuwa na katela mundelu oya su mes garçons, avant bon ça la présentation pour ma fiancée Nabino, ça la teste oyo. C'est une photo à Mutakala. Tala ba maman. Jour même. Tala ba maman. Singi pe bo sala bolingo na vidéo na WhatsApp. Premièrement photo à Mutakala. On observe réaction na ero ko sengi yango. Soki asiliki atomboka bitozo boyana. C'est une bonne femme. A salangote. Mais ce qui a joué normal,
Avant dit que ça ouais, j'espère oko publier ngati oko la sango batute na sala kango te na zo sala ngo parce que na lingi yo c'est faux à sala kango déjà. Zwa yango les jours même senga siko bo sala bolingo la vidéo na WhatsApp parce que bozo boya na les jours même boyaye. Bon après fiançailles toi pour mariage bon bako ba o tindela ba nja mitakala na bako sambu sayo mutu mobile mutu sambwaka na to mutakala moi c'est libanda. Comme ça ko pesa basi ba leçon. Bandeko nangai kaka boye na kata communauté oyo mingi kaka bandeko ya basi kaka boye bozo mona bandeko nangai communauté ya bato maboma 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 donc ngana na ebite soki to kende wapi soki tokosuka wapi na bizaleli oyo eba mama bovandi bozo ko consommer na bino ba bêtise boya na soda poto to telema to kita na Paris to ça descente moko boye to ko koma na bandako na bango ko betle mo ba porte ko ekosila bandeko na ngai boyo kila ngai ekosila ngana soda ngana mbila soki kaka kapo na mboko yo droit ya tenue ya ezate 3 9 4 8 kaka po droit ya tenue na mboko yo ezate na relate le la tenue pena donc complète to bimina ba porte na bango ba ndako na bango mais la loi est interdit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout normal auto-vivre. Ils ont sous normalité. Ils ont sous normalité, bandit. Et j'en ai plein de vidéos car ma finga kuswana donc mutakala mabe donc on ne sait plus où mettre les pieds, on ne sait plus comment faire. On ne peut même plus regarder la télé ou avec les enfants, c'est impossible. Ce n'est pas du tout normal. Putain. Les Congolais. Moi, c'est Nambali. Ce qu'on a besoin de tabino moko. Baza ko éduquer masse nini. Oh, ba influenceur, ba influenceuse. Boye psanga siko oyo, baza ko éduquer masse na nini. Hein? Oh, baza ko éduquer masse na nini, bazo bebi sabatu. Parce que hommes mariés, les femmes mariées, oyo, donc, naïebité, qu'est-ce qui se passe avec ce peuple? Bolanda Moutaliboma. C'est pas la faute d'Henrietta. Hein? Maman Mobala Kimio, c'est pas la faute d'Henrietta. Hein? Même ma combattant à Bruxelles, à Bazobet, à Solo, Magali, ma commencé à mon Karim, c'est pas bon. Mobala Kimio, maman, yo, Vanjo, no, fin à Libolo. Bon, maman, yo, fin Libolo, Mobala, ok, suba, ebite, moi, ça, na live, ma binze, bine, poum. Milo, bozo, fin à Batou, mais mi bal, na bio, bazan, ba, Kaleson, malonga. Kaleson, na HM, eza, combien, 3 Kaleson, mi bal, eza, 29 euros. Kaleson, awa, soke, na Guccio, somme, la mobile boxer, soit disant, mobile, no, za, sapé. Mobile, magali, lo, mama, zo, lata, wa, Kaleson, ya, prima. O, bampuku, basi, ba, joti, ndaku, mobima, bampuku, na bampuku. Magali, lo, mama. Lukana ni kisa bampuko tia na ndako po bazo dota bakaleso mobali no mobala lembi mobala robili bala nini ya kochi ke bampuko bazo liya e bakaleso alembo sambusi ya lobi ma mutaka lebi mili banda ya kokiko zonga na mwansa boyete ozandoki Magali lo mama kanga li funi na yo bien mama yo moko sambusi mobali na yo olimo swana na Henrietta pourquoi est-ce qu'on Henrietta zambanda na yo oh ba fille misuna ba mama misuba zanga soni yo préféré que libolo likata
Dans la vie, baloba la vie c'est un choix. Okoki ko sala libolo to tikala na likata. Donc il faut pona yo pona ki no makata. Yango lelo mobala kimi yo mama. Yo vandi na mobala. Bandeko, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Tala batunde batondi na live. Mais c'est du n'importe quoi. Mais moi, je me demande, mais les Congolais, nani a BBC bino cerveau? Nani a BBC bino cerveau? Muti a boye, penza muti a boye, tala nengi botondi. Donc, Azana, 5985 vues. Enfin, au Baolanda live naïe. Plus de 6000 Baolanda live via Moutaliboma. Les Congolais. Mais basé on oublie Mikanda, bo qui peut na binote, mambo a passeport na bino, bozo qui peut na binote, makambu ya examen civique, bo qui peut na binote, ex-ministre na bino Costa Mutamba entre la vie et la mort. Bon qui peut na binote, bote ko bo Manadej, babo mi Glen, babo mi Quentin. Bon qui peut na binote, bino kaka ba oyo bolingi, makambu ya boye kaka. On vend même pas 1 an et demi, il va laisser kufi maman yo kasoni. Tango babala kana mobali, ata libala kufi mobala ko kimate. Bon te la famille bino mobatu mobala. Mobala ko sika bon on lala na canapé yo lala na salon. Mais yo mobala kangi bisaka na Bruxelles a kimi mama. Ozo ya kapé ko fongola batu munoko finga batu magali sala live na mobile na yo. Magali sala live na mobile na yo vu que bino mibali ba yo kaka bino sala live. Tango kakaboye. Bandeko na ngai. Qui? Bandeko na ngai c'est grave. Tout le monde oyo. Qui? Na numéro oyo to bengi ya hôpital o Karina pesa komboke abota kuna. Kakaboy na ba pesi biso to bengi to vérifier. L'hôpital ne reconnaît pas avoir reçu Karine Mokonzi kuna lokola ke mama oyo aboti mwana. Non. Non. Ok, non. Siko Karine tant yo ye au fanzo fingi sita kisita. Tango yo ye ofingisi la kisita. Yosko obota wapi? Obota wapi? Kala modèle ba chinois na omoko ba leki na ba live ti ba se désabonner ba kiti pour ba yebi veri. Bandeko. Banana bota mati lelo, banana ye poto lelo oyo na ye poto na les années 80 lelo, nana monate ba mindele ba sa makambo. Na ebité ba communauté mususu na ebité, mais ya biso trop, c'est malheureux. Telle communauté banda était le belaki dossier ya Karine. Karine ne nous apporte rien dans la vie. Karine n'est rien du tout na ma vie ba congolais. Karine moi na to ya yete arieta mandiata ou mandiata pas asogi mi on s'en bat le steak, on s'en bat le cou, on s'en bat les bolimbi sangai, on s'en bat les coups, on s'en bat les couilles. Mais ce n'est pas possible comme on a niveau oyo. Mais du jamais vu. Du jamais vu. Botala oyo. Aye kolakela. Mais bandeko nangai. Mais je sais pas. Je ne sais plus. Je manque de mots. Je manque de mots, bandeko nangai. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette communauté, ce peuple? Yo on l'a battu, on te vidéo qui m'ont laï. Mais vous avez la vidéo à 4 heures. Au bandé qui on a 5 heures du matin. Qui lobby à 5 heures. Bandeko nangai. Nalingi vraiment vidéo oyo efungwama oyo ndeko mwasi azako lakela mwana ya Karine azala mwana était moi je m'en bats les steaks 3 4 2 4 azala mwana était je m'en bats les steaks, je m'en bats les bottines, je m'en bats les McDo, je m'en bats le KFC. Surtout na Congo mobimba tozali na Europe wapi na mokili mobimba oza déjà révolutionnaire
Vous allez contre M. Chilombo. Oui, la bilogo ya Chilombo baba. Omoninga ana live onazo la kelo mabe Arieta. Arieta yo vina mobimba oko bongate. Yo mibali bako subela kayo kaka. Ba Congolais. Ba mama congolaise. Bokomi na buzo bana niveau ndenge nini ya koya kofingaka bana. Bana basali bino nini. Les enfants aussi adorables. Les enfants c'est le bonheur. Mais botika bana batina makamuna bino ya buzo bana bino. Mais kozana moi c'est un bonheur inouï. Inexplicable. Boutika bana ya na babuzo bana bino ba mama tel niveau oyo et puis botala Kolo live donc abruti ya Chantal Bololé Chantal Bola bolimisa ngai azali pe kaka na kati ba Bololé Chantal Bololé botala esengo yaza na ngonde baza kofinga mwana ya ennemi na ye soit disant ennemi na ye mais il y a pas longtemps à côté la kaye akendaka na soki baby shower ya Karine Mokonzi Chantal Bola obo mona oyo akendaka aye akumisi alobi oui naze confirmation Karine Mokonzi abota mwana azana mwana ya solo ndambo na zaki sur place na moni tout mais lelo akomi abaluke liye tala amatisi mutaliboma ozo finga mwana Karine Mokonzi tolanda Longi Arieta, mwana libabe, mwana mbwa, mwana ndumba, koko non ndumba, koko sonko ndumba, mboli na ndumba, molaso kizengi. Tala moi tout déjà avant qu'on sa 5 ans, ba menye papa na libali wa kende kofi baba ngo ba makata. Tala mwana mobiba bazo memaye na ba aéroport, pour que na kopesa ba musicien mbongo, pour ba pesa mbongo nyame imbécile toi. Arieta tout fina yo, to kotika mwana tena fiki mwana na nkoli bola mama Arieta, tout ya mama Arieta. Arieta ilongi poso on dirait je vais mettre batumbango lokola lolem ya lokola mbeba bata puchu yo ki sengi yo Arieta. Arieta tu prends pour qui si salope libola mama no Arieta. Arieta bisi quand ça lui oh avant l'air nyama. Oh mama na kosinga ba mama misu kisika yo ko kufa pe Arieta. Ngana matel yo prière Arieta. Libola mama no Arieta. Arieta yo mibali nyonso ba ko lala mama na ba ko lala pe yo na minute 40. Ba ko lala pe yo na minute 40. Tout imbécile, libola maman na yo. Bisous à vous, je vous aime beaucoup. Et puis je vais recommander ici. Chantal Bolazo Sekanaye. Bon, sikoyo, bino bolobi souda potonga na zoya. Mais c'est normal tout le baba makambo ici là. Chantal Bolazo Sekanaye. Et pourtant Chantal Bolazo na mwana. Trévis. Chantal Bola, mwana comme Trévis. Oye biwa série mo bonne ko fingaye baba. Bana ufinge kizengi baba lobarate. Oyebi nebo otombo kaka. Metala nebo ufinga mwana muninga. Tala nebo olakela mwana muninga. Azala ya yete nous on s'en bat les skulls. On s'en fout, on s'en bat le skull. On s'en bat les steaks. On s'en bat les chaussures. On s'en bat le McDo, KFC. On s'en bat les couilles. Boulimbi sangaï, c'est comme ça qu'on doit parler. Le prophète. Alors bagi nangaï, quel est la baronde wana? Je n'ako pas pour la bino. Tala makambozo sala na ba réseaux sociaux. Alors, vidéo oyo, émission oyo, bo partager ngo bo tala yango tina suka. Et na lingi bo s'abonner la chaîne nangai parce que ngai na yena intention que nasisa buzoba na kata ba réseaux sociaux, ya ba congolaise. Ata reçoit tant, mais il reçoit tant bien sûr, mais de côté les mains. J'ai besoin de vous. Ya soutien na bino ba oboza contre makamboyo. Oboza contre makamboyo. On s'en fout de ma vie à Batou. Mais to li kimia na kata communauté. L'image, réputation ya communauté bandiko ngai rosokola yango te. To lingi kimia na kata communauté. Oboya na ngai elongo toko silisa buzoba oyo. Je m'arrête là. Bandiko ngai je suis en colère. Autant ndenge bato niveau oyo nasuka pa lobi alobi ni nasuka
tout film imbécile. Libola maman na yo. Bisous à vous, je vous aime beaucoup. Et puis je vais remonter ici, c'est chez moi. Paradis, oh yeah, je t'adore. Maman Paradis, elle chante. Bisous. Au moninga ana live, on a zone Kelo mabe Arieta. Omoninga ana live on a zone la kelo mabe Arieta. Arieta yo vina o mobimba oko bongate. Yo mibali bako sube la kayoka kanelongi Arieta. Mwana libabe, mwana mbwa, mwana ndumba. Koko non ndumba, koko sonko ndumba, mboli na ndumba molaso. Arieta, oya ben Arieta, la pauvre, mwana batamuke ya 4 ans. Karine Mokonzi, naibi koyoka rabatute. Tant que vous avez chance de Rolanda émission à Soleil à Poto. J'ai rien contre vous, j'ai rien contre toi, j'ai rien contre ta famille, j'ai rien contre ta vie. Mais Karine Mokonzi, au moins nous avons fini sa moine. Si réellement sa moine yo, pourquoi tu laisses les gens insulter moine à un niveau oyo? Karine Mokonzi, je répète encore, Karine Mokonzi, oyebinga teta musupeso mona nonga, na ba réseaux sociaux ka ndenge zalaka. Si réellement, mwana azaya yo, protège cet enfant. Please, s'il te plaît. Voire même, je dirais, s'il vous plaît. Protège cet enfant, laisse cet enfant en dehors de vos conneries. Karine Mokonzi, je répète encore, Karine Mokonzi, mwana wazaya yo. Obimisa na michopo na yo, na makila na yo, au ganga na hôpital, na maternité, au lela, au souffla. Ce qui yoka pasi wana, ndenge zalaka. Karine Mokonzi, laisse cet enfant en dehors, yaba buzo banabino, et puis protège-la. Tika ye, kobimisa ye, sokaza, ozobenga ye, soki star, aza jamais star, ozara jamais star. Mwana batamukie, en a besoin, lobby akende classe, akende la classe, à ça l'avenir na ye, comme si yo maman le bureau salaté. Mais, si vous allez vraiment réellement, si réellement vous appelez maman, on va bénir maman biologique. Maman biologique. Karine Mokonzi, tika mwana na mabuzoba oyo, bimisa mwana buzoba, o talane mwana zako fingama, talane bazako lekela, bako lakela mwana, et toi, si vraiment, ozoya okote makambo, c'est que tu sais que, mwana oyo azaya yote. Moi, j'ai rien à dire. J'ai pas de commentaire à faire. Je m'arrête là. Mais na sengi na ba oyo bozali autour ya Karine Mokonzi. Ba oyo bozali autour ya Karine Mokonzi. Personne ne peut accepter qu'on la kela mwana na niveau oyo. C'est-à-dire, ceux qui bozo accepter, on s'est dit boza au courant et conscient. Surtout mingi boza ba chinoise, ba consciente que mwana na za Karine te. Et moi, je m'en bats les steaks. Azala yete, je m'en bats les steaks. Je m'en fous. Dans ça banalise. Puisque trop c'est trop, on est fatigué, on en a marre de ces mamans-là qui ne respectent plus rien. Nanya salaki TikTok, nana créé réseaux sociaux oyo, aye, à ça qui ont l'intention à bien, mais bino boye bo baby. Attends, Karine Mokonzi, je reviens encore vers vous. Si réellement je le dis haut et fort, batmou qui m'ont besoin de kasouder à poto. Bozo la nangaï ba maman ba papa. Si réellement moi noisa yo obimisi na michopo abimaki na tondolo wana oyo tondolo ba nyuso ba leka ba sakana tika mwana oyo en dehors ya ba buzoba na bino bimisa mwana en dehors ya buzoba na bino, sinon nous on va rentrer dans cette histoire là, on va venir en Belgique et on va trouver la solution. Ngana mbila na poto en France, on va venir en France, on va venir en Belgique et on va créer le meute. On va créer un scandale. Pour nous, la solution, si c'est du vrai ou c'est du faux. Alors, laisse l'enfant dans vos histoires, dans vos conneries. Mettez-moi en dehors, s'il vous plaît. Et vous, les autres, arrêtez d'insulter Bana, Botika, Finira Bana. Bana Bazali et Kela Mouyanzambe. Bana Bazali et Kela Mouyanzambe.
botika bana tranquille bofinga na bino bino bofinga na ka tondolo oyo bakota kia babima kia tondolo mataki escalier banini bokende kolala pa ya oyo bafiba ki tondolo na Château Rouge bakota ki pa ya Mbuta Lombi bafibeli tondolo kuna bakena chez Jonga bofinga na ka tondolo na bino ese lemba c'est sala mingi mais botika mwana na libanda bana na libanda makam na bino ya buzoba. Les enfants, c'est la bénédiction de Dieu. Et le vrai Dieu, le Tout-Puissant. Oh bien, vous semblez rien, le kuta. Attends, boma. Karine, je dis 3 fois. Laisse cet enfant, si réellement elle est à toi. Tu le sais au fond de toi, dans ton cœur. Tu le sais toi. Laisse l'enfant dans vos conneries, en dehors de toutes vos conneries. Laissez l'enfant dehors. Laissez-la tranquille. On a besoin à cola neba sur cola. Une très jeune belle fille comme ça, vous avez retenu la banabino, ma finger mona, la mona, et toi tu trouves ça normal, vous avez savait baby shower, vous avez savait ozobina, mon vidéo mo ozobina, libono so libanda, vous avez ça photo ya Zemi, photocopie non, c'est pas photocopie. Échographie. Osez on l'accepte échographie et belé. Mais toi tu as déjà vu quelqu'un oyebi ke abota na yene tinga bona yebi ke na bana ngai ata ba fingi nga bana na ya bimisaka ba échographie na l'accepte ke baza nga ba ni tout na fingi ngai oh non yo ko saka ba to na mukanda te na yo l'action mukanda na ngai peut-être oui pour juste fermer ta grande gueule. Mais nous avons ça dans la carabane, dans les réseaux sociaux, dans la carabane, dans la famille, dans les réseaux sociaux, pour se disant que ouais, ça la famille, non, arrête de dire la échographie, ça ne sert à rien, ça ne justifie rien. Pourquoi tu te justifies? Moi, tu dis seulement que oui, moi je la ferme, c'est mon enfant. Bon ça c'est mon enfant. Et les gens ils vont te respecter. Mais tant que Josué a contre-attaque, na monio bimisi tala mulongo ya échographie. On l'a dit parce qu'il y a péridurale na lokolo. Depuis quand c'est la péridurale na lokolo? Moi en tant que garçon, na dit que péridurale et zakana mu Congo, le long ya lombaire, ce qui y a mu Congo tout ça, ça jamais na lokolo. Donc arrête de te prendre on me demande confusion, contradiction na makamususu, tu finiras par dire des bêtises et je pense que bon, bref, je vais pas aller plus loin. Je m'arrête là. Bandeko to partager l'émission. Bandeko ngai bo moni bo yoki mon comportement ya ba maman congolaise. Banda to bandeki émission. Ba mindele baza ko lobela makambo eza ya malamu. Ba hotelemela makambo malamu. Ba hotelemela mikanda. Ba hotelemela botala baninga o ba hotelemela eza zengi. Tala moi to botala o baninga ba hotelemela ezalaki nini na tia o baninga ba hotelemela bani wa hotel makambo eza noble makambo eza normal zenatia pardon bolimbisa ngai ba biloko o ba mindele ba hotel mela nebiti soki koleka j'espère que de tout mon cœur igoleka et vous fungwama. En 2026 les règles changent et l'examen civique devient plus exigeant. Pour tout comprendre à la réforme, jetez un œil à notre article complet. J'ai mis le lien en description. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la pratique. Je vous ai donc préparé un examen blanc de 40 questions sur les 5 thèmes officiels. Pour réussir, vous devez obtenir 32 bonnes réponses. Vous êtes prêts? Prenez de quoi noter. On commence avec la première question. Thème 1. Principe et valeurs de la République. Question 1. Que signifie le principe de laïcité à l'école publique en France? Réponse A. Les élèves doivent prier avant le début des cours. Réponse B. Les élèves peuvent porter des signes religieux ostensibles. Réponse C. L'enseignement est neutre. Les signes ostensibles sont interdits. Réponse D. Enseigner toutes les religions de manière égale. Alors, tala baninga. Siko ba mama news toi qui zengi bo zana kati bo landa ba live zanga tina. Vous pouvez sans réponse. Tozela. La poser une question siko yo. O etali siko makambo za normal.
Yangoyo. Vous pouvez sa réponse. Vous pouvez sa réponse. Vous pouvez sa réponse. Boyebité. Boyebité. Ça passe. Bonne réponse. À l'école publique, l'État est neutre. Cela signifie que l'État ne favorise aucune religion. Les élèves ne peuvent pas porter de signes religieux très visibles à l'école, tels que la kippa, une grande croix ou encore le voile. Vous deviez donc choisir la réponse C. Question 2. Quelle est la devise de la République française? A. Travail, famille, patrie. B. Liberté, égalité, fraternité. C. Unité, indivisibilité, solidarité. D. Honneur et patrie. Nakati bandeko, bope sa réponse. Bino bato makamamala mon bolingi na bino te bolinga babuzoba. Siko bope sa, quelle est la devise de la France? Bope sa réponse. Bino bato bozara tongo midi pourquoi na bar live. Quelle est la devise de la France? Quelle est la devise de la France? Tant besoin na mitakala, besoin na barando, ba finga, ba bêtise. Moi boy ba makamuzulu kana mboka o buvandi ezate surtout ma mikanda. Manga mikande comme siko il faut passer examen civique. Alors au cas où yo ebagité na jepso lelo, mbala sima na ko yebisa ote, la devise de la France ezali liberté, égalité, fraternité. La devise de la France ezali liberté, égalité, fraternité. Bon, on a ba mairie nyos ba comment on a ba mairie nyos. La souki à retrouver la prochaine émission. Ciao ciao.